lelo oyo bonjour bandeko na ngai na décidé na lakisa bino Luanda ide oyo eye pona sepeli kaka lelo bandeko nasali yango na tina pona ba oyo bafingaka Angola quartier oyo kombo nango Kilamba. Esta cidade albergou muitos angolanos. Kombo nango Kilamba oyo eza Luanda eza quartier ya sika bazotonga na décidé bato oyo bafingaka Angola. O nosso intuito sempre Tango to parlage no nous sommes supérieurs à bamboka mosusu oyo bozomona ezali juste capitale ya Luanda. tem escolas, aqui dentro no Quilamba tem restaurante. Nalinga bomona ke Luanda ezali te lokola bamboka na bino oyo bino bolobaka quartier oyo babenga yango Kilamba, Cidade du Kilamba. Ba oyo bayebi Angola bayebi Luanda bozomona oyo parce que bino na bakongo na bino wana kisasa na bino te gombe soki bolobika gombe esili pe soki boke na bandali te badepotoire bavile na bino bolobelaka na mikolo oyo ndeko na ngai Kiamsito Tilo Pelo Paps tolingi bamona tolingi batu ba comprendre bamona Luanda po masolo yango esila bandeko oyo bazomona Luanda po tokendeke mosika te tolakisaka batu quand même ville na biso ya Luanda otano kaka quartier moko oyo eza kaka quartier donc ba quartier eza ebele na Luanda donc soki quartier eza na côté omona ba ndenge oyo eza Kilamba omona ba quartier mosusu pe eza na bakombo nango oyo eza ba quartier oyo biso tango tozalaki te tango tozalaki oyo ezalaki te eza ba quartier batongi nsima biso tango tozalaki kuna totikaki ba Rocha Pinto ba Prenda ba Kinashish ba Miramar ba Golf ba Kazenga FTU Viana Mayanga Makulusu ba como se zobo Ilia Mush ba como se zo Kima mais simana biso basala ba Talatona basala ba Kilamba basala ba Bairu Buraku basala ba Benfica donc ba quartier na batonga soki ba quartier batonga bino moko tambo komona ngo sima ndenge nazotanga ba Benfica ba Talatona ba Buraku bomonaki kala mingi te ndeko na bino Israel Mutombo auteki kolakisa bino ba donc moi ndambu kaka tolakisa bino bozwaka mwa idée après ça tokolakisa bino mwa mikolo oyo tokozwa mwa baparti mosusu ya Luanda bomona yango bakartier oyo ya nsima oyo batongi nsima parce que bango bazokontinue kotonga don Angola tozokontinue koconstruire bato bazoyiba baza na bango mais tozokontinue koconstruire donc likambo eza wani yango wana et puis tokotia biloko mosusu kwa tokotia biloko mwa ebele po bato bazwa mwa bulu ya neti bambizi yo makwakala soki banani makwala baza koloba te yo muzombo yo soki nini yo uti na finda moko boye na zamba moko boye ale oza kofinga muzombo d'abord ebite muzombo aza nani ozoyeba te muzombo aza peuple moko avancé tala mboka bazombo bozomona mboka bazombo José Wanduka
José Wanduka, Rive Kono, Gabi Bigatsumbu, Papa Forme, Botala Mboka Nabino, Botala Mboka Ngoka za Suisse, Botala Mboka Ngoka za Allemagne, Zala Mboka. Bon soki mboka na bino za boye, bongo bota mboka baza ndenge nini. Soki mboka na biso za boye, bongo biso tuta na mboka uta za ndenge nini. Oyo, bozoki ni Musulu. Musulu ezali côté île ya Musulu ezali. Donc côté plage Musulu ezali. To benga ngo Musulu. Na île da Musulu. Donc oyo sikoyo bozobi ma Luanda, bozoki nika côté ba plage ezali. Mais ba côté ngo ba tongi. Donc bozobi ma sikoyo Luanda. Ezala kaka Luanda, mais côté ngo ba tongi yango sikoyo. Côté yango sikoyo be yango. Côté yango ba benga yango sikoyo Buraku. Donc tozo pisa bino mo ba idée. Eza lokola bolongo njili, bozoki ni maluku. Donc tout pisa bino ba idée, ba bloka mike Angola sala. Comme ça, beaucoup de monde côté wana. Tout peut se binoka ba idée Angola. Donc oyo sikoyo ba bimi sikoyo libanda ya Luanda. Bazo poussa bakinika bandaka océan. Donc côté na kuna batu bakiri ba sokolaka. Donc exemple kola bolongwe njile par exemple. Donc ezanzela batu bomoni côté yango. Donc kolongwa Luanda tikuna eza 12 km. C'est juste parce que eza lokola bolongwe bobibi njili bozoke ne maluku. Mais sikoyo Luanda tina Buraku eza 12 km. C'est juste seulement parce que mai eza kotana kuna océan. Ozomona donc océan basala siko plage kuna. Eska batu basokolaka. Donc Buraku c'est parce que nzela kolondo ko bimis go Luanda apesa ko Buraku. Donc mabulu gouvernement nanu penza abadi ko sala kuna te. Mais awasala malema de côté ba ko tonga yango, ville yango ba ko tonga yango, ba palais. Donc na ba année prochaine to ko tila bino ndenge ko koma. Donc c'est juste mai eza kotoyo. Omoni Luanda eza encerclé na océan presque Angola mobima. Donc koto to sala plage na bango kotoyo. Skola nzela nan babano bongsa yango te. Il faut ça na. Donc bomoni kote na kuna ezali mai na mai eza kuna. Lokola mabele eza kuna kitoko pona océan. Alors batu ba sali kote yango pe sika moto bakende pona ko sokola. Donc ezali ko longwa Luanda tikuna eza 12 km. Mais eza partir ya Luanda. Donc vraiment on a ko tonga malembe. Nzela babani ya malem na sipiti na la côté babani ya boulot. Donc dans 3 ans 2 ans tout le monde nzela oyo batu bango moko bazo créer ba bisika na bango kuna na linga kina la sabini yango parce que na fiti bo mona ndenge ko zala donc bazo to malem mas estou praticamente mais aqui. E quem me conhece, e quem conhece a minha história, principalmente a minha família, sabe que eu tive problema por causa do buraco. O buraco, às vezes pensa assim... Donc, les travaux, ils ont les... Côté les travaux, bandits déjà. Donc, na basala ndambu musuko na koto ti kuma koto na kuna. Fundão aqui. Bomoni yango. A praia tem fundo, quer dizer, vem, depois aqui entra mesmo lá no mar. C'est ça justement. Nalingaki bomona déjà on ndenge zaboye, puis bokomona kona fitir ndenge kokoma. Et puis bokomona ba cité mususu ndenge koma. Tem também a praia do Paulo. É que o buraco já é Musulu. Donc côté yango eza Musulu. E como é que aparece? Muita gente às vezes não se percebe. Bayebe benga Ilha do Musulu. Ilha do Musulu yaki côté moko peza boye loin ya cité. Abandonné côté les arapona bakeninga pona ko sokola ndi bomoni bazo sala mama ka biloko mike bazo tonga
côté yango. Après ça, il faut avancer et comme ati na Luanda. Même pour aller, il déclare là pour aquí que vient se trader. Elle soit atravessant pensant que era uma Mais bamso yaka na bateau, hein. Bamso bota na bateau kuna. Ndenge de Israël à l'accès bino. Donc para fazer turismo. Aqui é para mostrar a capacidade e qualidade de vida, porque muita gente aquilo que eu disse no início. Donc kotoyo mai ezali ba pêcheur baza mingi ba vana bango bato ba yofana kotoyo parce que pona mai ba sala bango ba pêche na bango kotoyo. Alors bato mususu ba yaka déjà na ba carte mususu ba yaka ba bateau. A partir na bateau kuna ba yaka kotoyo mbala moko ba yako sokola kotoyo tout ça pe ba zongi na bango. Ba mususu ba na ville kuna ba na Luanda ba ye kotoyo. Ba yako sokola et puis alali nika kotoyo. Donc ba tonga hôtel, ba tonga ma bloco ya minene kotoyo gouvernement zo sala avec le temps pour komona yango. Donc côté ya Bairo ba yango Buraku, quartier yango Buraku. Mais na klabe yango Moussoul. Na tango na biso ba yango Ilha do Moussoul. Tozeya kotoko sokola. Os senhores, aqueles que vês ali, vieram, fizeram mais de 20, 15 dias no mar e trouxeram já o peixe escalado. Donc bato na basala ki 15 jours na océan. Ndenge ba moni kuna bakila bango ko pêcher, c'est 15 jours na kati ya mai. Ba bimi sigoyo. Vou te mostrar. Ba poisson bango ba yenango. Ndenge ba moni. Isso tudo é peixe escalado. Donc bato yo, ba yena bango ko vivre kotoyo. Basala ka pêche na bango. Que às vezes já pesava mais de 300 e tal quilos. Tubarão nani baleine, hein? Oui. Tubarão na português baleine. É o risco que esses homens correm. Donc batuana Estás a sentir? bambisi bakila mona mai tam so sala bango 10 jours ba mona mai basali ba pêche puis bazongi na biloko wana. E você vem, desafoga todas as tuas mágoas. Donc c'est juste ça na ngana la sabino kaka. Et puis je continue, hein. Pensa toda a linha deserta. E aquela menina ali a tomar banho. Na paz. Donc kuna batoyo baina bango fana kotoyo pona mai ba sokola na bango pa sala pêche na bango. Mais bazali à 12 km ya ville besoin ya Luanda. Donc c'est juste ça. On m'a dit bango eza une sorte côté moko maluku. Mais eza libanda ya Londres. Il y a un île de Moussoul. Donc côté pensant qui bat ba ko sokola ka eza ngo ebele hein o ki na île de Luanda o ki ba kwaku donc excusez-moi ebele quoi. Por isso é que quando vem turista aqui e dá para conhecer a Soba ou a associação de jovens, nós ficamos assim alerta. Escoltamos. Na continuer quartier Msusu na sabino Luanda pensant côté pensant ba ville pensant Luanda donc côté ça qui pour mon gars bato côté donc trava mbisi. É um resort de um jovem. Donc ce qui côté ko sokola côté yo tant on se sokola allez o so mpe ba mbisi no ba poisson yo lingo somba o kena ngana na palais o ke olia ngona na palais. E vi a beleza. Donc le gouvernement c'est quoi yo so na ko tonga côté yo pour ba touriste qui bato ba ya côté yo sokola donc c'est ça. Allez, nous allons continuer à la prochaine. Oyo côté yango Zandu. Bairro do Zangu, pardon, Zangu. E o Zango 8000. Eu não sei porque que chamam Zango 8000. Se calhar donc Zangu et Zango 8000, donc les dons, les neuf, comment on appelle ça? Beaucoup de monde, bah, eux tous c'est Luanda sigoyo. Donc tous ceux qui sont de Luanda, bah quartier, eux disent là, ils disent là, tu parles là Njili. Non, disons Kingasani par exemple. Disons Kingasani. Sigoyo, oyo Kingasani, na biso be yango Zangu. Donc oyo ça la Kingasa na biso. Donc na pesa bino moi idée mais pour clarifier un peu pour comprendre bien. O Zango 8000 tem 416. Donc quartier au yango Zango 8000 donc Zango 8000 parce que batonga ki 8000 maisons. 4 escolas primárias. Donc batonga ki 4 écoles primaires, 8000 maisons.
pour le peuple. Donc, et ça, c'est Kingasani, quoi. Donc, côté Ango, batongi 8000 maisons. Batongi, école primaire, 8 écoles primaires ou 4 écoles primaires. Batongi, école secondaire. Ndenge bozomona ngo yangoyo. Donc, école moko bien faite. Condition, supermarché Zali. Donc, tout oyo, ils ont Luanda. On dirait que c'est basali Kingasani. Donc, batongi Kingasani. Bazo bengango Zangu 8000. Donc, Zangu 8000. Zangu 8000 parce que batongaki 8000 maisons. Oyo gouvernement tongaki pour bavanda. Sans compter, bloc bakobaksa, banini, tout ça, mais habitation, ils ont construit 8000 maisons. Et alors, Zangu 8000. Na côté mususu kuna ezali Zangu Cidade. Donc Zangu ango ezali ba Zangu moins belé. Donc Zangu 8000, Zangu 8000, donc côté batongi 8000 maisons. Donc tout ça na Zangu 1, Zangu 2. Donc Zangu 2 kuna balabaki nombre wanda côté. Zangu 2 balobi nombre wanda côté. Zeka pona ko différencier Zangu 1, Zangu 2, Zangu 8. Pour deux Zangu 8000, donc Zangu 8000 c'est juste pour avoir 8000 maisons. Donc basali tout, na Zangu 8000, basali 6 parcs pour na bana ya Kosakana. J'espère que tu comprends yango. 6 parcs zakuna. Oyo Luanda kaka. Donc toko laksabino lokola Njili, Masina, Kingasani, Yabiso ya Luanda. Donc, oyo Zangu 8000, et ça lokola Kingasani na biso. Disse que tem 13 escolas de ensino secundário, sendo uma delas Koto zana 3 écoles secondaires. o ensino de enfermagem. Oyo koto zana koto ya information na bosa na kubani donc Por mais, este número de escolas é suficiente. E é compreensível que se questione porque donc oyo tout gouvernement tongi yango. muitos dos alunos que Donc estão tout ça. não são Autre bozomona, c'est le gouvernement angolais qui a construit. Et zalité ko personnel non. Donc yo kota kaka biso za mbongo na yo o somi kanda kono immeuble tout ça. Ou bien somi ndako ni assez c'est le montant mbongo yo zanango iko vanda. Ou bien gouvernement pesi ndako ya council bien ndako ya HLM oko kota. Donc tout yo muso ile ndako ya HLM muso bazoteka. Donc HLM veut dire gouvernement donc ndako ya council então é uma escola muito donc soki kombono ebimi alozi ndako kotoyo ça dépend kotoyo vanda soki kotoyo lingi te allez omeko bude. então o Zango 8000 tem disto. Vocês podem ver Donc côté tout total ezala no Zangu 8000 donc tokerisu na Zangu 1 na Zangu 2 donc soki na 8000 maisons bisa na 6000 maisons donc disons donc peut-être na 24000 mais 35000 maisons. mas o inquilino Donc, na Zangu 8000, ils ont 8000 maisons, parce que comme Zangu 8000, parce qu'ils ont construit 8000 maisons. Donc, na Zangu 1, ils ont 4000, bien na Zangu 2, ils ont 6000. Avec le temps, on va calculer qu'on a non, parce que Zangu 1, 2, 3, 4, puis Zangu 8000. Donc, nous pouvons avoir dans des 40 ou 35 000 maisons. Batongi Koto, dans le quartier, surtout. uma polícia atuante, tem uma esquadra policial. Donc, bazana. E também tem uma esquadra do SIC. Donc, ba squadra donc veut dire nani ya police, ba bureau ya police. A polícia também vem. Donc, bazali ya O Zango 8000 ter squadra ya police, haver aqui station ya police ezali, ba station ya côté itali contre intelligence ezali. Boyebi ki non kuna ezali ya gouvernement, kuna ezali donc police eza kuna ikanga ba s'occuper na quartier surtout oyo. a força, né? Donc, nous sommes ils ont toujours na Zangu 8000. Donc, toujours na côté à quartier 8000. Donc, nous sommes bimité. Tout ça toujours na Zangu 8000. Donc, quartier tout oyo, ils ont 8000 maisons.
pona gouvernement tongi pona bato bakota bavanda muito pacato. Agora, tu tens essas áreas aqui. soza na mbongo nonda yango somba kiango soza na mbongo te gouvernement apesi yo ndako okoki kovanda kuna donc nde tobenga na Angleterre council flat ndenge babenga na France na HLM gouvernement ofutaka loyer na gouvernement Bem iluminada. Tu estás a ver as lâmpadas internas? donc mwinda ezali 24 heures Deviam apagar essas lâmpadas. baza na banani ya mai ya secours soki mai ekatani batanke ezali mais mai ezali 24 heures minda 24 heures koto oyo donc ndenge bozomona Uma escola primária. oyo ezali baekole primaire Em Serrapor, os Zango 8000. oyo eza baekole primaire ezali awa Sim. oyo école primaire ndenge bozomona yango oyo eza na 4 école primaire koto oyo awa koto oyo tozali awa Que são parques apetrechados, eu daqui a pouco vou lhe mostrar. awa parke esika bana bakesakanaka bakolakisa bino parke yango Agora era importante que as pessoas depois cuidassem desses parques. donc kala te tokokóma wana na parke wana bomona parke yango Fizessem a sua parte, no sentido de cuidarem desses parques e tratarem dos soki botali kuna na suka mpe océan ezali coisa verde, parce que boyebi ke luanda ezali entouré na océan bozomona kuna donc mai luanda momezaka na mai eza na océan temos sim, tem uma unidade de bombeiros aqui. bomberu yani baincendie baza wana mpe Operacional, bapompier baza na 2 unité ya bapompier na quartier oyo yankaka ya fe tem alguns fogos de lixo que também já estão a desaparecer agora com a implementação da nova dinâmica. donc na ngambo kuna na batongi te kote na kuna bazokontinue kotonga bandako oyo moni batere eza na ville kuna 8000 gouvernement kote kotoka bandako kuna foi fechado por aquelas entrevistas que vimos donc bomoni yango dos grandes amontoados de lixo que estavam kote oyo babengi yango zangu 8000 c'est comme eza lokola kingasani mas agora já se vê donc tokozonga mpe lokola na njili na biso ya luanda tokozonga mpe na matete na biso ya luanda tokozonga mpe na limete na biso ya luanda avant bokoma na veme na funa donc lakisa bino yango ndambu bokokomprendre yango ti tokolakisa bino luanda mobimba os 8000 tem 416 hectares. eza na 450 000 hectares Portanto, tudo o resto da estrada é le reste eza banzela donc c'est juste ça oyo ezali jardin ya bana c'est parke ya bana baya kosakanaka baza na 5 jardin donc eza 4 te eza 5 mpona bana baya kosakanaka relva aí. Quem devia cuidar isso? Se calhar os moradores deviam cuidar isso. Também não acredito que temos que esperar que seja o Estado. Por mais donc parke wana eza parke moko eza ouvert que girem de terra, donc souvent fo bapara baya kuna na bana preços no vídeo bapara bakoyaka boye te bakotikaka bana te baya kosakana kuna abertos, parce que eza pene baprince c'est dangereux quoi eza seulement l'un des parcs mais baparke eza ebele eza 5 parcs batongaki na quartier côté ya zangu 8000 baza na 5 parcs os Zango 8000 tem problema sério que é o problema da água. mais eza na problème ya mai baza na badifficulté ya mai kote mai ezokoma na badifficulté mwa moke makasi mingi te pression Equipados, mas o problema se calhar é estrutural, né? Quer dizer, no geral, aquelas falhas d'água que vão acontecendo. Quando acontecem aqui no Zango 8000, é donc loko eza nani ya sika omoni baafricain essa coisa bonita. nanu batie mpenza mai malamu te mai ekoti ere moko mai emataka te mpo na pression donc bazobongisa ngo malembe Tirarem água nos pontos de rega, lá embaixo, porque a água não tem força para subir. c'est ça donc mai ezali me mai emataka na force te parce que bapression eza te Centrais de água bato ere moko bakitaka kuna kozwa mai instaladas, yango problème baza na 4 centres eza installé 3 ou 4 centres installé mpona pression ya mai mais toujours ezosala mwa baerreur na mike donc gouvernement il faut batechnicien bafinancement mbongo mpo barésoudre problème yango Afrique c'est triste hein baerreur ya mike eloko lokola mai kaka pression ya mai mais ça coûte combien l'Afrique c'est triste ajuda muito, principalmente de água. mais c'est ça Tem um sistema de esgoto ali, bokoki kodepense mbongo botonga babiloko tu banzela ya boye funciona mesmo. mais likambo ya moke ya pression ya mai mais l'Afrique c'est triste hein A escola do ensino secundário, ensino médio, koto école secondaire agora há pouco, que é a escola de saúde, né? oyo école ya santé Essa escola é uma das
oyo eza école oyo bozomona oyo de ensino secundário. oyo eza école secondaire oyo bozomona bana kasi bozoleka oyo tu école secondaire É nyonso tu importante salientar a questão dos esgotos porque baza na problème ya mai soki bamai tem enoki os problemas que alguma área do Quilamba tem. E até a própria vida pacífica, né? donc Quilamba eza côté mosusu eza quartier mosusu Vamos lembrar Quilamba eza lokola njili da vida pacífica, ficaram njili tobi matete e o que aconteceu, donc bosote com alguns bosote njili boyina matete capa 8 donc Quilamba eza lokola matete boye então ou 5 mil, não sei. donc tolasebino matete ya Luanda njili ya Luanda Kingasani oyo ezali lokola Kingasani ya Luanda ya Angola ya Luanda parce que eza capitale to parece ba capitale Tranquilidade que isso oferece e tal. tolasebino malemi ndambu jusqu'à ce que bokomona Aqui ao lado, ebele ya Luanda tem sempre esses espaços aqui. Estás a ver, Mandela? Tem sempre esses espaços aqui. oyo espace mpona bato bavandaka bato Fora das tuas casas, tem espaço suficiente para fazerem jardim? batika baespace na banzela ere moko mwa moi moto oya kovanda baba eza wana Negativo é o kopase mwa temps epuis mpona ventilation vamos lá. Supermercados. oyo eza supermarché São 8 mil, depende de cantinas, né? Cantinas de Marianos. Não tem supermercado. kote oyo basupermarché eza te Mas não sei se está operado. me bamagasin ezali kaka ya bato oyo baétranger baza kote oyo baza na Angola bamalien bawest africain Mas, até onde sei, o Zango é servido apenas pelo hospital do Zango. donc basupermarché na batongi yango te donc eza toujours en cours donc ville eza en construction quoi Temos clínicas, sim, tem aqui clínicas privadas, tem donc kote tout ezali hôpital ezali baclinique privé ezali donc biloko tu bazosala biloko tu bato nde ezalaka poto kote tu eza kote oyo osengi te okende matete kuna non dois, é aqui. donc kote oyo de park ezali kote oyo park oyo eza baparke bato bakokende kopase mwa temps kovandaka São 5 parques infantis aqui no total. eza parke ya bana São 5 parques infantis no total. to baza na 5 parke na zango 8 Vou subir aqui para este lado para ver se chegamos até a área dos bombeiros que perguntaste agora. ok donc bakende kote ya bapompier bala soki na kati ya quartier eza na bapompier na bango gouvernement asala Este bairro chama-se Santa Paciência. Está mesmo no limite. E ganha parce que kote oyo kote na zango 8 na kote wana kuna mpe baza na quartier moso benga kuna Santa Paciência Santa Paciência un saint patient toyebi te pourquoi opesa kombo yango de entrada. donc mbala nsima tokolakisa quartier yango Acredito que antes da centralidade gouvernement wana kotonga kuna me bapesi kombo ya quartier yango da saída Santa Paciência donc ganham, já falei, as escolas, as infraestruturas donc c'est juste ça estão aqui dentro da centralidade. Então, alors todecidaki lelo por norma, e é isso que nós vemos também. tokolakisa bino ndambu ya sida ya cité ya ville ya Luanda bakartier ya Luanda bomona yango donc oyo bomoni ezali zangu eza monene toza na zangu 1 zangu 2 zangu 3 zangu 4 zangu 8000 donc zangu 8000 donc kote oyo zangu 8000 parce que kote batongaki 8000 maisons Como vê, yango bapesa yango nkombo zangu 8000 benefício, e eu vejo pessoas a saltarem estrada. donc bazali bandako gouvernement atongi eza bandako ya gouvernement donc soki komena na liste bapesi yo ndako eza na immeuble soki oza na mbongo na yo oluki ndako osombi selon possibilité na yo oza nango le reste bafutaka lwai na gouvernement E conseguem ter, claro, acesso bapesi yo ndako na yo provável selo bana koza na bango selo ndako olingisa nani mesure ya ndako desse c'est juste ça bairro tenham conseguido uma donc uma escola pública, numa c'est juste kopesa bino idée ya ville ya Luanda então acho que eles também se nayebi ke baoyo balongwa Angola kala oyo batikaki yango te quando mais tokokende na bamutamba bakina shish baru popular bokomona oyo bino botika na oyo mpe nga na tika a área já é
parce que ngape on a tika yango te. José Wanduka visike nima otala pata diaku. Maître Djibril tala Luanda na biso ndenge koma. Nzolu Vonda regarde la vie de Luanda. Ça c'est comme à Potopoto, non, à Pointe-Noire, je ne sais pas, je n'ai jamais été à Pointe-Noire, j'ai aucune idée. Donc, c'est ça. Tosugiawa, Kembo Teko Kanta Diaukulu, Apache Bora, Irmão Don Rodrigues, à Cidade de Luanda, Mama Tafika, Mama Mimi, Botala Luanda Nenge Koma, Mama Isabelle Bunga, Boto Masala, Kembo Tekeno. Ciao, ciao.